Mbote bande konanga nyonso, bisika nyonso bino bozwami, ba diaspora na ba oyo ya baza ko vivre na kati ya mboka. Bonjour à tous et toutes mes frères africains et partout où vous vous trouvez. Ezali ngai wa bino mama Pauline Mouchenga na ye. Lelo yo pona kosolola na makambo muke. Na sala minute ebele te. Na ngaki na solola muke parce que pona oyebisa bandeko na biso ke tozali na sanza ya misatu ya 2 jours totali ko fêter mokolo ya ba mama. Na ngaki na tia beta sete pona mokolo yo tolobaka eza sanza ya ba mama. Na ngaki na beta sete pona bandeko na biso parce que tolobi pona basi, tolobi pona makambo ebele o etali ba mama. Mais na ebite soki tozokanisa pe ba o ya mikie, bandeko mususu ya basi ya mikie. C'est-à-dire baza ebele te, mais baza mikie baza ko représenter moi muke penza na kati ya mboka na biso. Nalingi koloba na ba o nyonso baza ndeni na koloba ngo na français. Bo baza na bokono nzoto oyo babengi handicap. Na ngaki na beta cette place wana parce que bango tolobela bango mingi te, mais je pense que tant tozolo ba makambo etali ba mama, il faut to tia bandeko wana ya basi na ba mama wana o baza na bokono wana to bengi handicap. Na kati wana tozala ba mama mususu na bana pe babota maka oyo bakoma kotia bango lokola bandicapé alors que baza bandicapé te. Na ebite to solango sima tant mususu bino bomoni ke eza handicap, mais tokosala mwa ba recherche toyeba soki eloko wana ezali handicap ou bien ezali kaka dysfonctionnement. Bolimbisanga maloba mususu ya français kobima parce que na makambo mususu na yebi ko yanola yango na lingala te. Na lingaki koloba na bandeko na bandeko ya biso ba oyo tobengi na ndenge ke bandundu. Likambo wana ezoswanga pasi na motema parce que namonaka tolobela basi toloba makambo ebele mais bandundu na yebi te tant mususu pe kuna na mboka balobelaka ngo, mais anga bisika tovandi awa na communauté na biso balobelaka ngo mingi te na yebi te soki po ezali peut-être tabou ou bien eza nini. Mais na kolinga ke to banda lisolo pona kosola pona o babengi minorité. Donc je voulais tout simplement parler en ces jours, expliquer à nos frères et sœurs que nous sommes dans le mois de la femme. Il y a 2 jours, on a célébré la journée mondiale de la femme. Mais je voulais revenir un peu, je voulais rebondir sur un sujet que beaucoup ignorent. Sur une minorité. Ce sont des minorités qui ont été discriminées. Bon, je ne sais pas, ça c'est ça que je sors, puisque j'ai eu beaucoup de témoignages. Les gens disent qu'il y a des discriminations et qu'on ne parle pas beaucoup de cette minorité-là. Donc cette minorité-là, je vais vous le dire par là, toutes les mamans, les filles, les jeunes filles, tous ceux qui sont en situation d'handicap. J'aimerais bien qu'on réfléchisse là-dessus. Et puis cette situation d'handicap, dans cette situation d'handicap, dans cette minorité, il y a aussi certaines de nos mamans et de filles, ce qu'on appelle les albinos. J'aimerais, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, essayer de tirer votre attention sur ça. Je sais que le débat va être long. Je vous demande tout simplement de réfléchir un peu sur cet aspect-là, à savoir, est-ce que cette minorité-là, parce que pour moi, je pense qu'elle est discriminée quand même, surtout dans nos communautés africaines. Donc, j'attire votre attention et je vous demande qu'on puisse réfléchir sur ce sujet-là, qu'on puisse apporter un peu des idées. Donc, j'appelle tout le monde, tous ceux qui ont quelque chose à dire, une question à poser, un témoignage. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, une prochaine vidéo que je vais faire pour qu'on puisse pas débattre, mais échanger
sur cette minorité-là. Les minorités des femmes, souvent en Afrique. Donc, alors, les albinos, ça dépend du pays. Il y a certaines qui le mettent dans les catégories d'handicap. J'aimerais bien que certains d'entre vous puissent m'expliquer si vous mettez aussi cette catégorie de mamans dans l'handicap ou pas. C'est des recherches qu'on va faire, à savoir qu'est-ce que c'est l'handicap, quelles sont les personnes qu'on peut appeler et des gens qui sont en situation d'handicap. Parce que chez nous, on dit les handicapés. Ben, c'est vague. Les handicapés, c'est quoi? C'est un concept qui est assez vague, mais dans les handicaps, bon, ben, il y a plusieurs handicaps sensoriels, moteurs et tout ça. Mais j'aimerais bien quand même qu'on parle sur ces sujets-là. Bande konangai, ndenge na yesi bino ke na banda oloba na français. Po bande ko mingi bazoyo kama na zolo bate yangwana na ngaki na expliquer un peu likangwana na français po ba koka koyeba sujet ni toza nango. Yango naza ko benga ba mama na ba papa bo baza na témoignage. Oyo pe baza ko vivre makambo wana po toyeba ndenge toko solango parce que po na ngana ndenge na kendaka kuna na mona lokola bandeko wana bandundu baza lokola mise à l'écart. Nayebi ke nazanga bandeko na baza na association oyo eza ko regrouper bana na bandundu tout ça. Mama Del na ozela yo mikolo koza nata nayebi ke mikolo oza déjà eza vraiment occupé nayebi mais tokoluka moyen to solola na ko inviter yo to meka ko solola pona likambo etali bandundu. Na lobeli en pona nini parce que ba bengi ngai ba tuni ngai ba poser nga ba question soki bandundu baza ba handicapé ou bien baza ba handicapé te. Ngai naza na vie na ngai mina handicapé ne ba vie na bino po ebilisa ngai ke est-ce que muto ndundu qu'est-ce que c'est muto yo bazo benga ndundu dysfonctionnement nini ngai naza na ba élément na ngai mais na tiki bino nanu bo meka ko sala ba recherche muto aya na yaye likambu aya na ye idée aya na yaye définition poto ye basoki bandeko wana baza na kati handicap ou bien baza ba kati handicap te surtout likambo pona moi ya ba mama na ko linga ke to intégrer bandeko wana parce que na moi le roi baza intégrer te peut-être que ba recherche nanga na pousse en musika te mais souhait nanga eza ke baza ba mama baza pe belenge basi baza na kati baza un peu discriminé soki na bandi émission oyo eza parce que nayoki makambo ebele par rapport ya bandeko wana na yango napesi bino mbote mingi tokokutana mbala ya nsima mpo na kosola lisolo na biso na boyo batali baminorité oyo ya basi minorité na kati ya minorité nazotya bandundu nazotya bato oyo baporteur d'handicap bato na biso oyo bamama na bana oyo baza na bokono babengi nani oyo balobaka na monoko na biso ss nalobeli yango ndenge wana parce que eza na kombo mosusu drépanocytose mais plus courant ss bango pe baza bamama bango pe baza bilenge basi bango pe baza na droit baintégrer bango bazwa pe baplace na bamisala selon bokono na bango nzambe apambola bino nazozela mingi nazozela bino nazozela baquestionnement na bino nazozela basuggestion na bino po tokoka kosala débat oyo ekozala débat échange ekozala débat te ke otosilika boye na bo non ekozala échange. Voilà mes frères et sœurs, à vous, j'attends des commentaires de votre part, j'attends des suggestions de votre part, j'attends des conseils de votre part, j'attends des témoignages de votre part parce que le sujet il est assez complexe. Parce que jusque-là, la drépanocytose, ça rentre dans les cadres de l'handicap. À part ça, il y a d'autres handicaps, vous connaissez tous, sensoriels, moteurs, motrices et tout ça. Et ces groupes-là de mamans et de jeunes filles qui ont cet dysfonctionnement, voilà, je ne voulais pas dire, je ne voulais pas parler de ça maintenant, je vous laisse réfléchir pour ce qui concerne tous ceux qui ont beaucoup plus de mélanine. Donc, c'est à vous de voir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très
très prochainement, très bientôt. Et j'attends les mamans qui sont prêtes, les jeunes filles, s'ils veulent venir avec moi faire l'émission, afin qu'on puisse en parler, afin qu'on puisse briser ce tabou. Parce que moi, mon objectif est d'intégrer toute cette minorité-là dans le groupe pour qu'ils puissent travailler, savoir comment, en quoi on peut les intégrer. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.